Et tout comme ça. Vous comprenez? Ça plaît à la manière des hommes. À la manière des hommes. Vous le baillez, en tout cas débordé. Mais ça l'est si bazo le gaba donc classer le goal la soit à la place mon va fali, tout va faire et tout ça. Donc c'est ça la comparaison que les hommes font. Mais dans ce qui concerne maintenant surtout ce qu'on a makambo itali makambo nzambe ba principe lumière makambo nzambe lumière ya stade qui a tout ça bon aza nigérien mais tant aza na kata Congo évangile azo sala réveil azo salela aleka pe na makolo ya basala nzambe belé po baza na kata Congo. Aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangata nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien bana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le nazarien lipamboli oyo monanaka te mpeni mama kandelobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisitana longo na nzambe oyo babenga na makomi. Chers internautes, mes fidèles des Nazaréens, TV.com avec la maman princesse de l'éternel, votre famille, chez vous, on est ensemble. Il n'y a pas de souci. Laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui nous sommes dans le réel plaisir, nous sommes dans la joie de recevoir pour vous l'homme de Dieu, l'évangéliste Joël, qui est déjà sur ce plateau. Mais pour moi, un temps de rendre grâce à Dieu à travers un élément que va nous balancer la régie. On se retrouve tout juste après. Régie à vous. Oh ma konzi babine la kanzambete. Siko anga na kokota te. Aizana no balion na balion. Sik. Lo sabo. On y va. Wow. Hey abina mo. Est-ce que la reine a ça? Merci beaucoup papa. Pendant que la reine a ça, est-ce que la reine a ça? Est-ce que maman la reine a ça? Et de la table babo. La reine. Honorable. Lo saco moco. Sur ce plateau, je dédie ce cantique à Nika, ma soeur de tous les jours de chaque instant. Et puis les Issa, que Dieu te bénisse, maman Petit Kokelea, la famille tout entière. Là, je vois
maman Dada Ndimbo, papa Jesse Ndimbo depuis la Belgique. Que Dieu vous bénisse. Bientôt là, nous serons déjà à Paris, en France, et puis Belgique. Donc, nous aimons beaucoup de l'amour du Christ. Je salue là tous ceux-là qui sont depuis l'Europe. Comme je dis souvent, ma peine de yangu na batoto yote ya Europe. Qu'on a pas d'atozalawana. Tobenga na poto kutana tomona na baini surtout bako. Linga pe bakosepela. Shalom, l'homme de Dieu. Shalom, servant de Dieu. Évangéliste. Vraiment, en tout cas. Chaque jour, il y a un munene. Ah, si on a joué à munene, c'est que pédiquer, nous amenons parce que la Bible le dit, si l'Éternel ne garde pas cette ville, c'est lui qui garde en vain. Ok. Donc, les gens ont un zambé. Il y a un mais Ngolo, il y a des différents là-bas congolais. Ah, bon, les Congolais, nous surtout, nous dit que malgré tout, ils souffrent. Si les Congolais, ils bikaka, ils ont pour la grâce à Nzambe. So grâce à Nzambe, mes amis aussi aussi la kala. Mais en tout cas, les batikala bato mbongo, bato bazala na gouvernement, bato bazala dans la politique, les bato batikala dans la mboka. Mais biso so tozo vivre ça pour tozo dépendre na gouvernement céleste et non na gouvernement terrestre. Quand bien même que tozo ba subir les conséquences du gouvernement terrestre, mais gouvernement céleste a un pouvoir pour nous afin que tu vivre et tu tenir jusqu'au. Merci beaucoup l'homme de Dieu, tous alliés à un sujet d'actualité un peu de. Tu as dit maman la Kambounso, où ils ont dit cancer, il y a un bétamaki, un cancer du peuple. Le pasteur Moïse Mbi, il y a un bataille dans la stade. Deuxième, troisième, donc après ces positions, c'est pays va Christ délai dans l'heure où pasteur Sali va que Zamba gagne à Kaka, Kolo a échoué à jamais. L'impression par rapport au concert et puis un sentiment. Bon, merci beaucoup pour la question parce que tant que Tozolo Bela Ndeko Wana Moïse Mie, Azan Ndeko dans le Seigneur, Azan toujours dans la église corps du Christ parce que ceux qui est là comme que je salement, où ils ont concerné toute l'église corps du Christ. Donc s'il s'agit à louer en haut, s'il s'agit de couper sa éloge et tout, et à féliciter, oui, c'est notre travail parce que nous devons nous soutenir. Comme on a que concert à Bétine, concert, oui, c'est bien, on a robé ta concert. Maintenant, la question qu'il faut se poser, est-ce que concert wana les ala qui pensa pour le coup manza, mais tous ali pour le coup mabat. Parce que les musiciens profanes qui babeta ba concert. Babeta ba concert, ba Weranson, babeta ba concert, ba JB, ba Fer, ba Zobeta Tina, ba Fali. Mais ba Zobeta concert pourquoi? Ba Zobeta yango pour la gloire de l'homme et non pour la gloire de Dieu. Parce que bango ba chantaka mingi nde batu, ba zokumisa mingi batu. Maintenant, si on peut bisoper dans Nzambe, to comme beta ba concert quand na ba même système local ba profane, automatiquement place wana tozo mona sous intérêt Nzambe zate na kati. Nde yango ozomona ke eloko nyonso tezaka na intérêt Nzambe na kati. Eza d'abord pour un message moko boye message clé. Les messages clés eza pour être batu soit base à la persuader. Batu soit bayeba na koyamba yesu pe loka mokonzi pe mobiki sentiment là et vous comprendre donc c'est-à-dire moi ba biblio ko ali singeli za mais par rapport à ndo tuni ba sentiment na nga bon na ngai vraiment en tout cas concert wana na moni bon eloko moko te penza oyo et activer ngai penza vous comprendre na kenda kiti na télé on donne na télévision eloko ata musika ba non parce que toza en nouvelle technologie hein. Parce que tant au concert, ils ont les cas directement YouTube, ils ont capté télévision, ils ont capté donc ils ont talé vraiment en toute intégralité. Bon, pour ngai, ils ont réussi à la manière des hommes, mais échec pour na mambotali nzambe. Oh, mais ils échec dans mambotali nzambe parce que ils ont secrétaire nzambe. Non, non. Nzambe a dit que pas né ça échec. Naza secrétaire en Zambété, mais la Bible dit que tant que tu es sur la terre, et c'est ce que tu vas juger Makamo, tu es sur la terre. Pendant que tu es na ba œuvre, tu es na ba art, tu es
Nanyo surtout na ba réalité aux donc c'est passé en boka parce que tu y bi façon nini au ba profane ba na ça ba concerne bon ba scène ça ba spectacle to boité que ba spectacle pesa la don na kati ba concert même ata ba religieux ba kokipe ko sala yango ce n'est pas mauvais mais esengeli ete ba acte nyo surtout tozoe ba na proposer étant bana na Nzambe ezala tout à fait différent na oya ba païen to na oya ba profane. Parce que biso musalo tozo sala eza et non pour perdre les âmes mais c'est pour gagner les âmes à Dieu. Donc c'est ça maintenant parce que les profanes musala bango eza pour na ko gagner ba âme na intérêt à Satan mais biso tozo na posa to gagner ba âme pour na intérêt ensemble de façon que ba hériter royaume de c'est ça notre travail maintenant si to komi soko ko sala musala o ekomi kokokana ndenge moko na ba profane to na ba païen siko yebisanga gloire à Nzambe et aux alawa. À la manière des hommes, c'est toute une réussite. Donc, c'est la réussite. Il a réussi parce que, à la manière des hommes, c'est bien. Ça lui plaît et tout comme ça. Vous comprenez? Ça lui plaît à la manière des hommes. À la manière des hommes. Vous le voyez, en tout cas, débordé. Mais ça l'a mis. Si, bazo, le gars, donc, classer le go, la soit à la place, on a fallu, tout va faire et tout ça. Donc, c'est ça la comparaison que les hommes font. Mais dans ce qui concerne maintenant, surtout ce qu'on a makambo Italie, makambo Nzambe, le principe, lumière, makambo Nzambe, lumière, ya stade. Et ouais, kacha qui va lumière concert. Lumière, wana batie na bango, c'est bien, bango batie. Ba son na ngo wana batie, c'est bien parce que ba profane pe batie la pe ba son les garango bien beta pe kitoko. Mais le problème, c'est que l'objectif principal de ces concerts-là, c'était quoi? Pour ton information, l'objectif est atteint parce que dans plein de concerts, pasteur Ayambi s'est battu. Il y a un des objectifs au Colatine. Ayambi s'est battu. Sur la souka, la Sambe, la Ayambi s'est battu. Je pense que les objectifs, la Bible est comme ça. Bon, ce qui te na façon wana to kende do na ndenge wana 8 places wana ce qui a salaki acte wana c'est bien na kokyo louer moi c'est bien mais place na ngao do na hôtel Meleza par rapport il y a oignon surtout c'est passé comme étant spectacle parce que ba faux pasteur ba faux prophète ba faux homme de Dieu ba yeba pe na sala pe musala ya o ya misape batu Yesu ba te ya pe batu l'air dans ce qui concerne le royaume des cieux mais moi ba yeba na ko c'est maintenir dans la carte message à les athées parce que bon moi dans la carte fausseté donc vous comprendre que au coquille na pe ko ya misape Yesu au coquille na pe ko te ya pe batu Yesu na ko pe sur le quoi exemple ceux qui mutu ake na église moko par exemple église aneza église ya science occulte libanda ba komba kombo ya Yesu Christ mais tant mutu akoti na kati ba ko banda na mutu ko yebise directement tala biso to sala sacrifice soit to bomaka mutu songolo pakala boyeboy non ba ko bande non na kombo ya Yesu batali sege awa biso to sala ka Yesu to yambaka pe Yesu ko mo ko pe mo bikisi mais nyonso na tu ezana mo toujours mascarade eza vérité te eza mo jusqu'à kaka moi mascarade donc ba la kisi mutu ba présenter ya biso pe to sala ka Yesu to tanga pe kombo ya Yesu mais ozomona que finalité siko tango ko continuer dans la kata makambo wana la finalité ça sera autre chose na o bango ba présenter ke liboso donc c'est pour dire que mutu o nyon surtout même ata satana même ata o ba faux pasteur même ata ba to kisi tout ça o ba fongoli pe ba église ba zo sala ngo pe ba zo ya misabatu Yesu mais les problèmes est que l'intégralité les problèmes est nyonso tout et c'est pas ça qui na kati ya stade des martyrs ba cérémonie nyonso tout salama na kati ya stade des martyrs ba spectacle nyonso salama ki ba nyonso tout sala ki photo ya spectacle oyo nenge ba koti pembe OK. Ba ange balata pembe. Ce n'est pas flambeau, moto. La Bible nous dit, il faut autant la Bible. Une chandelier. C'est sûr. La Bible nous dit que notre Dieu c'est le feu. Le feu. Dévorant. Ou à dévorer alors, il fait de ses serviteurs une flamme de feu. La Bible nous dit tant nous sommes d'acquitter l'aime. Il y a moto, ezaki likolo ya mitu ya ba ntoma. Bible lobi li moto na balonenge ebele. Tozomona na signe ya moto, parce que biso tozala moto. Toza moto pe o tozawa. Tolati pembe donc la sainteté la sanctification o eza na image wana, c'est ce que moi j'ai compris. Et mais selon yo, bah toi critiquer, je ne sais pas les chrétiens, on critique seulement tout pour ne
rien parfois dire. Et comment ils osent concevoir et on peut nous décrire. Merci beaucoup pour la question. On a par rapport, il y a des faits, tout par rapport, il y a des symboles, il y a surtout Zalaki, qui n'a en place dans Mukolo, il y a Stade des Martyrs, na concert. En tout cas, maman, et là, comment on est singeli et tout beau sana, et Zaboui. Parce que au Ebisinga que Nzambe a se manifesté dans les symboles, parce que même la Bible nous dit que Dieu exerce son jugement par les faits. C'est ça ce que la Bible nous dit. Mais lorsqu'on parle maintenant de Dieu, ce qui se compte bandi ko za symbole nyo surtout ya moto onde kwa sala ki na kata stade to bagake to ye badona ko faire attacher à moka toujours na makambo itali Nzambe ngai na kozongi sapé selon la Bible nous dit que les Satan aussi se déguise en ange de lumière. Donc les Satan aussi peut prendre même la forme du feu. Les Satan peut prendre toute forme au nyo surtout aligné parce que Nzambe a la rappelé la forme nyo. Nzambe so azana posa a se déguiser na boule. A osala so azana posa a le bilo dans la forme ya nzete a woloba. Les diables aussi le font parce que le diable est un imitateur. Maintenant nous les hommes de Dieu et c'est l'élité toye basiko na ko kende ko imiter au Satan au sale. Les Satan a ces droits-là peut-être parce que lui, donc, mission est ezaga bongo. Pour aïe bakana ko imiter au Nzambe, pour aïe bana obungi sabao nyo surtout bagondi mela epe bao nyo surtout ba s'attacher na faire ba na faire. Mais ce que biso tozo bana ko salela o eza authentique venant de Dieu, c'est fini. Siko ngana ko pesa vexé par rapport non ya makambo après na banda soko expliquer à moi. Totangi na mokanda ya Deutéronome chapitre 18. Totangi na Deutéronome chapitre 18. Totangi na Deutéronome chapitre 18 et tobandi na verset 9. Deutéronome 18, verset 9. Ok. On peut lire, non? Ok. La Bible nous dit, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu ne prendras pas à en imiter les pratiques horribles de ces nations-là. Ah, babi soko koti na kata mboko nzamba pesi yo. Donc bon, stade déjà toujours dans la kata Congo non. Les gens ont moi espace mon lo ba tia mo pona ba cérémonie pona ba événement tout ça. Ce que ba le bitango yo ozana kata mboka o nzamba pesi yo. Parce que mboko nzamba pesi biso c'est le Congo. Le Congo c'est le pays que Dieu nous a légué, c'est le pays que Dieu nous a donné. On n'a pas demandé à Dieu d'être congolais, mais c'est par son imposition, c'est par sa souveraineté. Après, si au Congo, si on a un principe, il y a des surtout se présenter, il y a des gens qui ont si on a le temps où on a imiter abomination, surtout qu'on a lui, second les abominations de ces nations-là. Tant parce que même ici, quand bien même ici, on parle de l'Israël parce que Nzambe abanda donc otali sabango qui est place bazo qui na kana et zesiko apesi bango mais tala ndenge sengeli baye bana ko se comporter. Siko biso Nzambe apesi biso Congo mais na kata Congo tozana ba bilo rebelle. Tozana ba kisi ya ba nation ebele zao. Tozana ba loge ya ba nation ebele zao. Tozana ba pratique ebele ya ba nation ebele zao parce que lorsqu'on parle du capital, donc c'est-à-dire donc les capitalistes, ils mangent ya bateau nyos bazo dans le monde entier bazo ya na banque non na kata Congo précisément na kata capital ba kisa ndenge nyos zoya ba biloko ndenge nyos zoya siko ba bitango yo na kata mboka wana okoye bate na ko imiter makambo yo ezo salema na kata mboka wana. Alors ni nyango ezo salema les abominations c'est quoi? Les abominations eza déjà parce que na kosenga un peu to mekasu ko kitation na verset 10 ezo keni na ba technique au clic to na sorcellerie parce que na kokisko kozongisa siko eloko moko. Est-ce que oyebi makambo s'est passé na kati ya Brésil
mokolo oyo bana nyonso tuna ndenge basalaki stati wana basali stati balobino selon ndenge baye badona osala ba événement na bango cette fois là maintenant basalaki événement ya stati po baye badona ko décorer ngo bana classe et tout comme ça la ndike oyebe siko tango makambo esalemaki wana omonaki ke même bato oyo bayebaki na ko concevoir stati wana na cérémonie ya bato nyonso tout bazalaki wana cérémonie na bango ezalaki nini ezalaki toujours moto babanda toujours kosala moto wana nde bazotambusa na stati na bango ke stati wana ezalaki déjà marque de la bête ezalaki déjà donc Satan mobimbo babandaki déjà pour adorer. Est-ce que eloko wana esepelisaki Nzambe Nzambe te yangwana omonaki que après avoir cette cérémonie là nde omonaki ba makambo et c'est passaki dans la carte du Brésil ezali horrible ba moule betaki moula moko ezalaka tellement terrible ba kufi banda ko ekei ba biloko ebele et kendaki pourquoi parce que le diable a été adoré ba yebaki na ko adorer parce que ce que to zui ba événement to si ba acte maintenant au batouana ba posaki na carte du Brésil to yena ngo sko poto comparer yango na onde kwa sali parce que tant to zolobela ba biloko o ko imiter l'imitation c'est quoi ko imiter donc c'est-à-dire ko zwa eloko oyo ezata mususu na kati ya obédience na yote o eza na kati ya domaine na yote yo zwa yango kotisi yango siko une fois tango kotisi yango directement tu commets une abomination. Est-ce que le Kenyan c'est yote pas Nzambe naboy te ke nyonso euta epa na Nzambe alors que la Bible nous dit que la Bible nous dit selon l'apôtre Paul alors dit tout est permis mais tout n'est pas utile donc c'est-à-dire il y a des choses au biso loko na bana na Nzambe tokoki ko salela yango soki imitation na eza ko correspondre na makambo oyo tozwe bana ko salela comme étant la Bible parce que tant le loko déjà ezoki à l'encontre de la parole eza déjà loko toza de ko imiter par ba païen automatiquement place mabe continue na ko pe sur quoi exemple selon culture na biso parce que Dieu aussi ayebaka na ko se manifester na makambo etali voire même ata ba culture so otali apôtre Paul tango akendani na Corinthe azoeba na côté ba Corinthien or que ba Corinthien bazalaki na culture na bango soki bake obonde la Nzambe il faut basani ba banocha mouchoir de tête ba dona ko tia voile tout ça pour ba respecter culture na bango or que cette culture là eyebaki directement na ko satino donc na vous allez attacher aussi avec les choses de Dieu. C'est pour cela l'apôtre Paul a martelé sur ces points-là, né etikalati, même à le pébiso dans les chrétiens, toujours continuer à les mots. Ce que aux exemple qu'on a culture na biso ba congolais. So au moni mutatie mundelu. C'est que mundelu on a moitié bozo considérer le roi. Bon, Lumumba a chaka yango normalement pour Lumumba, ce n'était pas un chrétien. Lumumba c'était un païen, azaki na mutu azo bundela mboka azo défendre mboka. Mais le problème est que so siko biso basali na Nzambe ndenge mande yo ka zo kaka exemple nde pe ba Nzambe zalaka. Ozui papa Aidi na bala. Ozui ba onyo surtout ba landaki na sima wana ba patriarche onyo surtout ba Sonika Futa, ba Coutinho Fernando, ba Mutombo ozuisko ba onyo surtout est-ce que yo monaki na kata ligne la bango ya évangile nanyo yo monaka azwaka mundelo chaka na kata mutu papa nkela nitilele azade dona nona quelque o papa nkela na vanda na Aidi na bala ti ba vandi neti Aidi na bala kufi ti lelo pe papa nkela le wana siko yo mona selon culture na biso nani yo azwa mundelo pasteur ni na azwa lina cha akacha moti a to pasteur azwa suki na e asalise yango to akanga pe suki na vous comprenez? Si nyonso wana tout eza ndetro wa papa na biso Dalo Samuel asala le biloko wana akalinga suki asala ngo ça tout ça bon aza nigérien mais tant waza na kata Congo évangile azosala réveil azosala aleka pe na makolo ya basala Nzambe belé o baza na kata Congo automatiquement donc il faut toujours aller papa na principe allez quand on a été pour la mambo pesa wa mbote allez pas la remettre so il y a les gars qui sont dans l'église là baloba pe kasiboso OK na kata mboka bato mo bazobina lokola gauche ye pe bina pe na lokola gauche siko yes bazobina lokola donc alors ce que tant to longwe wana ne siko toye tant to solo belaka pasteur lelo basa na Nzambe ce n'est que normal. Et comme il a donc habitude, donc normal et comme caractère habituel.
akati na epe mundelo atie mundelo leki boy ok biso nde tozabu ndenge banda nde tolowa ngabo banda na yamba Yesu tina ndenge nazosala nzambe ba acte mususu ntona ba biloko mususu ezalaki défendu tokoki kosala yango te. Pourquoi? Parce que ça peut aussi scandaliser voire même les païens, voire même ata bato bakoka kozala na posa baya basambela tango païen atie mundelo akati tia wati koto eleki siko ba moni yo pe pasteur zo pe mundelo kati tia eleki siko yebisanga différence za siko ok selon déjà nos culture na biso ozomona ke opposer déjà ba acte ya bongo ezo bébé ezo scandaliser zo comprendre selon yo net bati bakagul ba bombi longi ko balika net bati bakagul ba bombi elongi soki aux yeux voir même à ta image ça même à ta recherche que nous tala ba culte ya franc-maçon ya nino franc-maçonnerie que nous tala ba culte na bonne salima YouTube ezali so otali voir même à ta dona ba TikTok itala ba culte ya ba franc-maçon et ça la ndenge nini pe soki auquel isusu et pas ya ndeko nanyo ndeteken aza katier bakatie basela mingi ba taximan na ba éliminer siko tala siko ba action de kwana asala endetekel akota toujours na ba biloko wana na ba moto ba kagule et tout comme donc eza ba pratique moko o biso bana na nzambe to koki ko unité ya ngote ozomona bien sûr que na mona pe ba biloko na kata nzembo ya ndeko na biso na deja beta nzembo na ko bangelo ko te nzembo wana na deja beta batu pe balata bakagulu siko na conteste wana na deja présentaka batu wana comme étant image ya ba démon o bazolinga baya ko attaquer mwana wana siko na conteste nous disons oui mais siko yo musiko musai na nzambe un pasteur oyo za penza connu partout dans le monde entier tina Congo ko attaquer concert siko est-ce que yeta moi ça va cérémonial Alexa ke batona baego attaquer concert non tant batona bazo kota ye azo yema abanda siko ngonge betinga babi stade de Mwinda itika ba bougie stade mulili ngonge betinga babi na mtu mwa sexinga bi mama tfenda komiko sambe ngongani chaki malili na nzoto kobanga na komiko sambe la kolo batela en concert nzamba sina sunzamba batela est-ce que tant sport ya kelelo obeta eza signe de ko ça batuke toza na bokebi totelema parce que sous Jésus la Bible kelelo et que na ngo beta na kata stade tendenge beti wana pour les acquis ba spectacle na ye azo ça ba spectacle ça n'a rien à voir avec makambo etali nini donc trompette et tout ça donc ça n'a rien à voir avec tout ça waneza ba sentiment na ye waneza ba makambu na ye ndenge abandana ko lingela ezalila OK esengela ki approuver que ya solo azamona na nzambe oyo aye ko sala eloko moko enoke po esepelisa batu mais po nzambe asepela siko po nzambe asepela donc c'est-à-dire na nyonso to se manifesta ki wana ba acte nyonso to ezala ki poser esengela ki pe ba acte wana e bana ko respecter ata ba écriture de façon que batu pe ba e bana ko tala que oui en tout cas conseil siko yebisanga non par exemple na kokolo babu baba ndeko na biso ebele ba beta ba concert so otali voir même ata ba papa na biso ba de ningonde ba beta ba concert wana zaki akala ozo comprendre que ba papa batike so du vidéo net ya ba papa sur la stade ba papa de Nantes na tout Samuel ba papa là pena image ba pesi on te batika là pena ba ota yo motika ba on so bataki surpris baso kama makama mikolo non bazo kama te bazaki surpris mono ache biso wapi non comprendre exactement que ils étaient surpris ils étaient surpris de voir que peut-être donc selon eux ils ne pensaient pas que ba démonstration wana on a peut-être ça la maki wana il y a des tondi na ba couleur maman le problème c'est quoi problème les années bango ozomona ya bazaki surpris bazaki devant un fait accompli scandalé oui je vous dis ils étaient scandalisés non ils étaient scandalisés parce que donc bazalaki même matin idée que baboko mona do ba démonstration bon ba on peut bazana kata stade non vous comprenez bazalaki même matin modèle papa dinani frère Emeka nazotala penza ya boy ils étaient surpris exactement ya ko lobake anga pe tango ezopela na beti stade ils étaient surpris de voir Onyo surtout ba mona dans la kata stade
parce que on va vivre un événement moko oh et vous normal adoration au bon de la cocotte ça va forte adoration au bon de tu va bilo moko dans ya bon et ça penda ba cérémonie moko Seigneur siko oye parce qu'on a vandi sanzambe siko dans la kata batu ba penda ba sentir que donc au bongo lisi atmosphère ya stade bongwani atmosphère à stade bongwani na kata adoration moko puissante et adoration wana ba miracle instantané salemi sur place et pousser batu bandi mais en tout cas Yesu ndala nzambe si pe batu nazo ebisa yo tango batu wana ba bika ba koza solution automatiquement ces âmes là vont partir directement à Dieu ba ozala gagner pour nzambe siko yebisa na kata stade tango batu nyo surtout wana ba yaki wana ezaka nini sentiment bazo ganga bazo sepela ba démonstration ba spectacle tout ça maintenant pour aimer mamutu na présence ensemble parce que ba concert ya bongo c'est quoi c'est pour amener des gens dans la présence de Dieu. Je peux te donner même un exemple de Michael Simif au hasard américain excusez so tali ba concert en ndekwana abetaka azo yemba ozomona ke azo memma batu dans la kata atmosphère ya Saint-Esprit ozomona ke batu bazo ganga milimu mabe ezobima batu pe ya kobika bazobika par l'adoration parce que même la Bible dit Dieu siège au milieu des louanges et des adorations même batu batali podium wana ba keiko zoba na bandi otala et ça la forme triangle yo tali ya monte la forme pyramide mais pyramide bandi pas ah maman elle pas Salomon maman même à ta pyramide bandi bikota Salomon na Égypte ozomona pyramide bandi na kati ya Égypte siko yebisaka est-ce ba égyptien bazali batumo ya bien bazali batu bien te la Bible nous dit que les Égyptiens bango ba toujours na kosalela ba magie na bango ba consultera toujours ba magiciens les astrologues bango musala bango ya mwana ba égyptien ba donc pouvoir ya ba égyptien et vandi dans la kati ma magie ba chrétien ba za gloire ya nzambe na ba ka bango tani bo ka ba gloire kiza ya nzambe te bongo ka tozo ka ba gloire wana pona oloba kiza gloire ya nzambe te parce que le frère nous a décidé par rapport à ba acte à poser dans la carte stade des martyrs et Seigneur qui a bana kotalisa batu ke ba comprendre que oui au Congo il y a Dieu et moi aussi Moïse Mie je sers le vrai Dieu Jésus-Christ de Nazareth par rapport ya ba tel boye ba acte boye par rapport ya eloko songolo pakala na façon o alingaki amema batu dans la carte présence nzambe ndezaki eloko elingaki esepelisa batu po ba paye belé ba yaki ozomona bato ebele ba yiva même ata bata fere ba yaki bata fere ba yembela ki fere na kati ba wayo ba yaki ba yembela ki ba wayo na kati ozomona mama tala bien concert okomona moi groupe ya bato mo bazawana bakoki no amour soka mo soka eloni no tout ça tala bien concert okomona ke tangu ba instrumental moko wana ezo beta ndeko Moïse azo beta ba instrumental na ya rap omona ke groupe ya bato moko to bazo yemba la bonze ba fali o so abongo sinze mwana komi ya ozomona ba bongo sinze mwana ba komi so ko yemba mona forme fali siko yebisanga tangu yo so za so na kata stade un homme de Dieu parce que Moïse Mie n'est pas seulement un musicien un chanteur chrétien religieux mais il est aussi un homme de Dieu parce que il gère toute une église. Alors il pouvait faire plus mieux. Il y a Olekata Owana. Au-delà, voire même à taille à concert. Il pouvait même appeler même un patriarche pour aller exhorter Ata pendant 10 minutes, même à 20 minutes seulement, il y a une exhortation parce que Amonion surtout Basangi Siwana Intero Basangi c'est bon pour Basani Bayeban Rosala sauver. Pour gagner par moi. Vous comprenez? Bon, podium on a ça dans Babylone, on a celle tout ça va podium et tout comme ça. Podium on a déjà formé, on a déjà la pyramide, ça dit beaucoup. Ça dit beaucoup déjà formé. Merci beaucoup. L'homme de Dieu n'a pas été là dans une vidéo mon langa. Bon motozonga utala nano image oyo na mti sur ma banzambe ko za wapi komona makola prophète Joël Tato ma banzambe za wapi. Béji à vous. Aza mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangata nzambe ya le Nazarien
Nazareth lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kante